buka kwiza yendoto za kama ewe yani ukwiza tutalanga Simo buka kwiza yendoto za kama ewe yani ukwiza tutalanga Simo kwiza ke kwiza haleluya ewe yani ukwiza tutalanga Simo kwiza ke kwiza haleluya ewe yani ukwiza tutalanga Simo kwiza ke kwiza haleluya ewe yani ukwiza tutalanga Simo buka kwiza mafwa mafuluka ewe yani ukwiza tutalanga Simo buka kwiza mafwa mafuluka ewe yani ukwiza tutalanga kwiza ke kwiza haleluya ewe yani ukwiza tutalanga kwiza ke kwiza haleluya ewe yani ukwiza tutalanga kwiza ke kwiza haleluya ewe yani ukwiza tutalanga Simo buka kwiza makoka telama ewe yani ukwiza tutalanga Simo buka kwiza makoka telama ewe yani ukwiza tutalanga kwiza ke kwiza haleluya ewe yani ukwiza tutalanga kwiza ke kwiza haleluya ewe yani ukwiza tutalanga Bika takubikira moko tamana tata nzambi ya mone Munkumwase mwane tata mwana milela Munkumwase ye mwana ye tata mwana milela Eto wa nzambi eto tata mwana velela Beto bana bakutukulombula bakafulu watusikidikisa Tusamba entsambu za mfumo wetu Yesu Kristo yezo la kwa nzambi wa seditu ye untwali ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu seye mwane mwanda velela amen ndakomba tata mwana pe tata molimo santo tulandaki mateyi na biso tata selo mutalesaki biso abandelaki na banzembo bayuda akendaki na mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela mpo mokolo wana tobika likambo oyo tolobelaka ntango nyonso tata nzambe asalaki mokili asalaki mpe biso bato oyo mosusu ye asalaki na maloba me biso bato nde basimbaka na maboko tokomi bato azwi ndambo mayele apesi biso bato mayele ya kokanisa ya kosala biso bato mpe ye asalaki biso bongo po biloko nyonso oyo alobaki asalaki na maloba biso nde todirigeaki yango tozalaki kodirige yango
ezala banyama ezala bambisi biloko nyonso na matiti banzete kola Adam et Eve bakweyaki na masumu nyonso ekoma mayele ekima biso mutu azali nzambe nzambe azali mutu biso wana mokili tozali baresponsable ya biloko nyonso ya makambo nyonso ndenge nzambe apesa biso mayele kasi satana ola kitaki ayaki kati na biso ye ntango ayaki liboso abebisaki nyonso na mabele na banzete na matiti na banyama na bambisi ekoma mayele asi abebisa mbe nzambe mpe atiki biso te azalaki kotindela biso basungi kasi mayele oyo ya mabe lokola biso mpe tozwaki yango tokoma bato ya lolendo kobebisa makambo olinga koyoka makambo ya malamu te kaka ya mabe yango atindaki mwana na ye nkolo Yesu ayaki ekeke ya liboso tolongaka te ekeke ya mibale tolongaki te ekeke ya misato mpe tolongaki te sikoyo ekeke ya mine 4e génération yango oyo eske tokolonga bie tokolonga te atindaka ntango nyonso basakoli po ete tobebisa lisusu te nzambe soki atindi maloba na ye na mwana na ye toyebi ke tokosalela yango bazali misato tata mwana mpe molimo santo ya suka nde yango oyo pesaka na mutu na devoir na ya kosalela eske tozotosa bie totosa te yo moko okanisa na motema nkolo Yesu ayaki papa kimbango ayaki bapapa bango misato bayaki bible alakisi biso makambo mingi mpona koloba ete olobi ya kala loba mpe ya sika loba ya sika loba mpe ya kala batangelaka biso bible bateyaka biso bible biso balobi na biso totonga Yerusalemi ya sika oyo ezali ke nkolo Yesu mpe alobelaki likambo wana papa kimbango mpe alobelaki yango bapapa balakisi biso Yerusalemi ya sika tikaki kolobela biso yango azalaki to clair pasi na bino esila otonga kaka Yerusalemi tala nivo tokomi nango sikoyo mpona Yerusalemi papa kimbango akangamaki ye moko te akangamaki na bakoko na biso lelo tobengaka bao bankole totongelaka bango ndako ndenge toza koloba ke tozosomba biloko tokokisa biloko ya ebandeli tobanda misala soki bakomi kaka misala ebandi me volonté fo ezala mingi toloba nano oyo ya kala toza na batata professeur bateyaka bari otangela biso bachapitre oyo ezali ke bato oyo batosaki tata nzambe bato wana ti lelo oyo basepelaka papa Vumba papa Katembo toyebi kaka ke moto soki akufi ake likolo mpe nzambe mpe alobi touta na mabele tokozonga na mabele bible alobi nini touta na mabele tokozonga mpe na mabele po etumbu oyo tozwaki wana
tobebisaka yango nzambe alobaki bongo ke tokobela tokokufa soki okoti na mabele te moyo omona nzambe mpe ezali te tokoyoka ndenge yango ezali ntango oye na mokili mbala boni osaleli tata nzambe tokoyokela yango awa okufaka ozongaki lisusu misio nini ozongelaki satana mpe ozongelaki tata nzambe olimisa biso po ete tozali bandimi biso nde tozali kotosa tata nzambe komisa likambo na yo na suka so okomisi likambo na yo na suka olongi tosengi maloba na papa pasteur na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu merci papa mfumu alongo nzambe molimo mosantu batata na bamama esika papa apesaki biso po ete tokoka kotanga pe tolobela tokotanga esika moko pona kowela ngonga mikanda mosusu bozwa bokoma bokokende kolandela kotanga na bandako me tokopesa explication na yango na ndenge esengeli tokotanga mokanda moko ya Matayi chapitre 17 kobanda na verset 1 tokosilisa na verset 12 tolobi Matthieu chapitre 17 verset 1 à 12 makambo oyo tokokuta na mokanda wana ndimbola na yango to ba référence na yango esika tokolobela ezali na 2 Rois chapitre 2 verset 11 à 12 2 Rois chapitre 2 verset 11 à 12 tokolobela lisusu na Matayi to Matthieu chapitre 14 verset 1 à 12 Matthieu chapitre 14 verset 1 à 12 pona kosilisa référence mosusu ezali na Deutéronome chapitre 34 verset 5 à 6 Deutéronome chapitre 34 verset 5 à 6 Jude ezalaka chapitre moko verset 9 Yuda to Jude ezalaka kaka chapitre moko verset 9 tokotanga kaka esika moko ndenge tolobi Matayi chapitre 17 verset 1 tokosilisa na verset 12 soki tomoni kotanga ezali boye titre elobi Nzambe alakisi lokumu ya Yesu sima ya mikolo motoba Yesu akamati Pierre, Jacques na Yohane ndeko ya Jacques pe akei na bango na ngomba moko ya molayi kuna bazalaki kaka bango moko Yesu abongwani na misu na bango elongi na ye ekomi kongenga lokola moi mpe bilamba na ye ekomi pembe penza na mbala moko bayekoli bamoni Moïse na Eliya bazali kosolola na Yesu bongo Pierre alobi na Yesu mokonzi lokola tozali awa ezali malamu soki olingi na kotonga bandako misatu ya kapo moko pona yo moko pona Moïse mpe moko pona Eliya tango azalaki koloba lipata moko ya pembe eye kozipa bango pe mongongo euti na lipata elobi oyo azali mwana na ngai ya bolingo nazali na esengo mingi pona ye boyokela ye tango bayekoli bayoki mongongo yango bakwei bilongi na se pe babangaki mingi
Yesu aye asimbi bango mpe alobi botelema bobanga te. Batomboli misu kasi bamoni moto mususu te, bobele Yesu ye moko. Lokola bazalaki kokita ngomba, Yesu apekisi bango ete makambo oyo bomoni boloba yango na moto moko te, ti mokolo mwana ya moto akosekwa. Na nsima bayekoli batuni Yesu bongo pona nini balakisi mibeko balobaka ete Eliya esengeli koya liboso. Ye azongiseli bango ya solo, Eliya asengeli koya pona kobongisa makambo nyonso. Kasi ngai nalobi na bino Eliya asi ayaki, bato bandimelaki ye te, kasi basalaki ye ndenge balingaki, ndenge moko pe bakonyokola mwana ya moto. Awa bayekoli bayoki bongo baye koyeba ete alobaki na bango pona Yohane Mobatisi. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Musantu, batata na bamama, bandeko oyo touti kotanga na kati ya Bible, basali ya kala, banganga nzambe to baprofete na tango ya kala ndenge papa uti kolobela biso, toyoki likambo ya Moïse, toyoki likambo ya Eliya. Avant toya kolobela makambo ya transfiguration ndenge bamonanaki na ngomba esika bakendeki na nkolo Yesu, amemaki bayekoli Jacques, Pierre na Yohane, tokozonga nano muke na sima esika topesaki ba passage biblique. Eliya na Moïse oyo bamonanaki bazali kosolola na nkolo Yesu, bazalaki banani pe liwana bango ezalaki ndenge nini? Yango tokei na mokanda ya bakonzi ya liboso 1 Roi chapitre 17, tokei na chapitre 18, tokei na chapitre 19. Kuna nde tokomona vi oyo Eliya azalaki na yango. Azalaki nani pe asalaki nani? Asalaki nini? Nde toye kolobela lisusu makambo ya Jean. Mikanda wana kuna baranvoye biso na koyeba Eliya vi na ye sukaki ndenge nini, amataki likolo. Me ayaki kozonga lisusu na kombo ya sika ya Jean. Esika tolobeli na mokanda ya Matthieu chapitre 14 verset 1 à 12. Nde sikoyo toko expliquer loko moko moko. Kuna esika tolobeli makambo ya Eliya, pona kosala confusion te, tozali na Eli na Eliya. Eli makambo na ye ezali na 1 Samuel chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Yende muto abokolaki Samuel, ezali ye te tokolobela awa. Ye azalaki tata ya Ofini na Pineas, oyo babebisaka musala nde tata nzambe apesaka etumbu, bakufaki na tata na bango na bana bango nyonso bakufaka le même jour. Nde Samuel azwaka musala ya tata papa Eli. Oyo tolingi kolobela ezali Eliya. Makambo na ye ezali na 1 Roi chapitre 17, ebandi wana te na chapitre 19 na 20. Eliya azalaki kovanda na Israel. Esika tata nzambe apesaki ye mosala ya bonganga nzambe, mosakoli liloba ya tata nzambe. Kuna esika bazalaki kovanda, batu mabe batelemelaki Eliya. Confusion ezalaki. Eliya azali koloba nzambe alobi boye, batu bazali kondima te. Ebele ya batu 450 prophètes batelemeli Eliya. Pona ko contredire, pona ko effacer vérité oyo ezalaki na Eliya nganga nzambe ya solo solo moponami ya tata nzambe. Ba prophète ya Bala bazalaki 450. A part bango
ezalaki na baprofete mususu bazalaki kosambela nzambe ya mwasi 400 prophètes lisusu, au total 850 prophètes. Na passage oyo tolobi 1 Roi chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19 nde bokokuta makambo wana na kati. Batelemeli Eliya mimoni kwense makambo azali koloba batu mayeba ndima ezali te. Asengaki na tata nzambe pona kozanga kotosa ndenge papa azali kolobela biso lelo na bayuda pe alobaka ndenge wana na Israel. Alobeli bango botika kosala makambo oyo bozali kosala batu bazali kondima te. Eliya bondeli 3 ans mbula ebeta te. Nzambe ayokeli ye 3 ans mbula ebeti te, nzala ekoti makasi. Eliya aye koloba lisusu na ndako ya mama veve. Mwana akufaki babengi Eliya akeye asekwisi mwana wana. Ba profete wana tango bazalaki komona biloko nyonso wana ezalaki kosala bango motema mabe, motema pasi. Nde baye kokanga likambo ya komonisa Eliya pasi. Eliya azalaki ye moko na kati ya verite, na kati ya kobatela mibeko, na kati ya confiance ya tata nzambe. Nde tata nzambe alobi kende bokutana na roi Akab ndenge biso tozali kotosa leta. Roi Akab benga batu ya Israel baya tolingi lisusu te tozala bakamp mibale, ka ya Eliya na ka ya baprofete ya lukuta. Batu bazosambela kindoki, bazosalela bamaji, bazosalela bikeko nzambe ya bala. Ebele ya batu bamipesi bango nyonso bapesi nzambe mukongo. Eliya atikali ye moko. Eliya leli alobi tata nzambe batu nyonso opesaka biso musala po ete tosala bomi baninga nyonso baprofete natikali ngai moko. Awa bazali kolanda ngai, bazali koluka ngai, baelimine ngai kaka bamona ngai lisusu na misu te. Yango zwila ngai solution posa na bango kaka baboma ngai. Tata nzambe andimaki libondeli na ye alobi bozwa bangombe mibale. Bazwi bangombe bino batu ya bala bozwa ngombe moko, yo Eliya zwa ngombe moko. Bakati bakoni batie ngombe papi yango batie likolo ya bakoni, basopi mai 12 so, bakantini 12 epola penza. Bobondela nzambe atinda moto eya kozikisa biloko oyo ekoma mbeka. Batu ya bala batie bambunda, babandi koyemba, babandi kobina, babandi kobelela, babeleli batata na bamama. Ekeko ekoki kokoma nzambe, ekeko epesa réponse ya solo penza. Babini bagangi Eliya yebisi bango ke botia makelele makasi, parfois nzambe na bino aza na pongi. Babeti bambunda, babeti babunda, balembi. Ekomi ngonga ya Eliya abondeli alobi papa na nyokwa mingi lakisa na batoyo ya solo penza ke nasalela kayo na motema moko. Lakisa bango ke nasalela kayo na motema moko, na yebi nzambe mususu tepe, na yebi eloko mususu ya mabete. Banyoko lingai mingi libonde lipenepene na kosila moto euti likolo ekitimbala moko ezikisi makabu nyonso wana. Likambo ekatani baprofete ya lukuta bandoki ba magicien oyo bazalaki komenase mosali ya nzambe ya solo. Roi Akab apesi nzela alobi buma bango nyonso, akatikati bango mitu. 850 prophètes, 450 na 400. Mwasi ya roi kombo na ye mama Jezabel. Yende mutu ya liboso asalaka ba hotel na mokili po batu bakendaka kosala makambo ya mabe. Tango amoni ba client na ye nyonso babomi bango, atelemi alobi lobi pokwa ekokoma te, il faut makila ya Eli etanga. Nde tata nzambe ye oyo tovandi na ye ayebisi Eli alobi lokule ekomi boye kima. A dirige ye abandi kokima te, bazokende na Elize akei batamboli butu bakei na tongo balembi avandi na se ya nzete. Tata nzambe atindi ange azwi krishi ya mai na mapa apesi ye, alamusi ye, ale alobi bo continue bovanda wate bakei tina ngomba ya Carmel. Wana tokomi na chapitre 18 toleki na chapitre 19.
tango akei akomi kuna mupepe ya makasi ye. Tango mupepe ya makasi ye tokomi na 2 Rois chapitre 2 esika tolobaki verset 11 à 12. Mupepe wana tango ye baluki ezwi Eli amati ti na mapata. Papa ayebisaka biso akomaki penza na likolo te na lola esika Nzambe azali asukaki na mapata eza ya solo. Kuna esika toye kotanga balobi Eli azongaki lisusu bazongisaki ye po kuna mutu akoki kozala na nzoto oyo toza na yango te kaka na bapassage biblique oyo topesi wana. Tango aye kozonga azwi kombo ya sika Jean-Baptiste. Toye sikoyo na Matthieu chapitre 14 verset 1 à 12. Jean-Baptiste tango aye kobotama batindi ye aya kobongisa nzela ya koyamba nkolo Yesu ateya batu koyelakisa bango ke mwana ya Nzambe azali koya. Na Matthieu chapitre 3 totangaka yango atu moma toyebi azali koganga bobongisa mitema bobongisa nzela mokonzi azali koya pona kobikisa biso. Bokonzi ya tata Nzambe ezali kokita na se nkolo Yesu azali koya mobikisi wana Jean-Baptiste oyo tata na ye Zakari mama na ye Elizabeth mbotama na ye ndenge papa atunaka la fois passé na rencontre tata na ye akotaki na kati ya mausolée pona kosala ndenge programme na bango ezalaki ndenge biso tokotaka awa na ndenge ayaki kokutana na ange ayebisi ye ke okobota mwana mobali kombo na ye Jean-Baptiste ye apesi adute ebetisi ye libaku na ndenge Zakari akomaki baba tango mwana ye kobotama mokolo ya kopambola mwana batuni kombo ya mwana nde mongongo ya Zakari efungwami wana nde rappel tosali tozali na Matthieu chapitre 14 ndenge tolobi verset 1 tina 12. Kuna bayebisi biso boye tango Jean-Baptiste azalaki kote ya batu liloba ya tata Nzambe ndenge asalaki na tango azalaki na kombo ya Elia kobatela mobeko kozala na confiance na tata Nzambe bayini batelemi bayini baluki mwaye nyonso po basala ye mabe. Jean-Baptiste apesi mateya na Herode mokonzi munene Herode alingi abala Herodiade. Herodiade azalaki mwasi ya grand frère ya Herode kombo na ye Philippe nganga Nzambe pona kobikisa milimo ya batu ateyi alobi Herode likambo yo lingi kosala Nzambe asepeli na yango te wana azali mwasi ya yaya na yo komeka te. Herode akangi kanda mama Herodiade akangi kanda balingaki babenga ye mwasi ya roi mwasi ya mokonzi arate yo vanda na mateya na yo vanda na Bible na yo. Ale Herode apesi mitindo bakangi Jean bake kotia ye na boloko. Tango ekokaki anniversaire ya Herode abengisi batu fete munene batu kolia komela kobina mwana ya mama Herodiade ya mwasi akei kobina na ye elekaki ya batu nyonso. Herode alobi na prete serment na lobi liboso na ye na lapindai senga nga eloko nyonso kosenga na kopesa yo. Mwana azongi akei kotuna mama na ye Herodiade mokonzi alobi tosenga eloko nyonso toza nango besoin apesa biso. Olie basenga banki ya mbongo olie basenga ba avion na mituka na masuwa basengi mutu ya nganga Nzambe Jean-Baptiste mosali na Nzambe pona mateya oyo ya solo aboyi makambo ya masumu ebele ya batu bakangeli ye motema. Nde Herode moya salotrema ezate alapaki atindi mutu na mbeli bakei bakuti Jean-Baptiste na kati ya prison bakati ye mutu bazwi batie na sani baye na yango bapesi mwana kei apesi mama na ye. Mosala ya pasi olandi verite otikali mutu mabe lisanga ya batu mingi bakangami kosambela ekeko ya bala bazali swirike Nzambe ya solo bazosambela ye wana nzoka nde verite papa mutu ayebi yango ke oyo azosambela na solo oyo bazali kosambela bamaji na kindoki na biloko mosusu. Papa ayebisi biso alobi bolambu na effort oyo biso tozali kosala ndenge papa azali kotinda biso tobetaka mabaku teke nazosala mosala ya pamba tozali kotonga Yerusalemi fongola motema. Nzambe apesaka soni te na muto yazosalela ye na solo. Nzambe atikaka mutu na ye te oyo azosalela ye na solo. Nine yaki komonana
toye sikoyo kokoma na esika oyo ya transfiguration. Wana deja Jean Baptiste akufa, Elia akenda likolo aye kozonga na kombo ya Jean Baptiste bakati ye mutu. Nkolo Yesu azwi Jacques, Pierre na Jean bakei na ngomba. Esika bakendaki kuna miso efungwami, bamoni elongi ya nkolo Yesu ezali kongenga. Batala bilamba azalaki na yango ezali kongenga, mwaya kotala ye malamu ezate. Ba fixe miso kuna bamoni nkolo Yesu aza kosolola na batu ya kala oyo bakufa kala, Elia na Moïse. Moïse mosali ya Nzambe toyebi histoire na ye, ndenge abotamaka na Egypte na ndenge Nzambe atindaka ye abimisa bandeko na ye na bowumbu na Egypte, na ndenge abundaka bitumba na batu ebele contre mutu moko. Nzambe alakisi alobi tala mboka yango wana mwayokota ezali te. Batata na bamama référence oyo topesi na Deutéronome chapitre 34 verset 5 à 6 ezali pe lisusu bokomona yango na Jude verset 9. Tata Nzambe a déplacé Moïse bakei na bangomba ya Moab. Ti lelo mutu moko te amona cimetière ya Moïse. Nzambe ye moko mutu akundaka ye. Passage oyo napesi wana ezoloba ndenge wana. Nzambe ye moko mutu akundaka Moïse, mutu mususu amonaka nzoto na ye te. Tango Moïse akufi, angelo ya Satana Lucifer aye mbangu kowela nzoto ya Moïse alobi pesa ngai abomaki mutu. Nzambe abengani Satana alobi oyo azali mutu na ngai Moïse atubelaka. Ndenge papa azali koyebisa biso tozolanda ba message azoloba kozala na problème na mutu te, basala yo mabe me yo kozongisela mutu mabe te, tika Nzambe ye moko azwila yo solution. Ndenge tovandi awa mutu nyonso azali na mutu azobundisa ye, mutu nyonso azali na batu bazoluka kaka lelo azala te fo kaka akufa. Zwa mokumba pesa na papa, kangama kaka na papa, salela papa na motema moko akoyokisa yo soni te. Moïse akufi Nzambe akundi ye, Jean akufi bayekoli bazwi nzoto bakei kokunda. Metala sikoyo nkolo Yesu akei kolakisa bango ke bato oyo bakufaki te bazali na maboko na ngai, babandi kosolola na bango, batala bango nzoto kitoko bazo solola na nkolo Yesu na Moïse na Elia. Nde yango papa azali koyebisa biso ke bana 4e génération yangoyo ekeke ya suka yangoyo makambo ezali koya ya ndenge na ndenge boningana te, batela kaka kondima na yo, ezala bazo finga, ezala bazo beta yo, bazo ningisa yo ndenge nini, kotala de gauche à droite te, tala kaka papa liboso, batela kondima na yo. Objectif tozali na yango ya kotonga Yerusalemi ya sika, na kati ya pasi tomi pesa po papa batela biso, papa protéger biso, papa bundela biso bitumba. Tala baninga Eli tango banyokoli ye, papa protéger ye, aye kozongisa ye lisusu na kombo ya Jean Baptiste. Ye wana baye kokutana lisusu na nzoto kitoko na molimo bazali kosolola ndenge moko na Moïse. Perte epai ya tata Nzambe ezali te, tomi pesa ndenge azali kotinda biso tosala. Papa ye moko ako reconnaître biso, akoyeba nini akobongisa pona biso po ete nyonso ya pasi elingi koyela biso ezwa biso te. Tolongola ba distraction, tolongola ba makambo nyonso oyo ezali kotungisa biso po ete papa abongisela biso na kati ya bolingo mibeko pe misala. Na pase maloba na ndeko na ngai na komba tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tozali kolanda devoir papa pesi biso po ete totanga mikanda oyo apesi biso tozali kotanga. Ndeko boyoke makambo alobi apesi liboso ba chapitre. Alors tozali kolobela likambo ya Eli. Eli ayaki na mokili. Eli amataki likolo. Mais papa fumwanlongo papa dengenda kontima lobaka na biso ete Eli akendeki na likolo ya tata Nzambe te, mais akendeki na mission de service na mokili mususu po mokili ezali moko te, mikili ezali bele. Alors mena sikoyo mission na ye na kati na mokili esilaki te. Mena tata Nzambe abandi ko révéler na ba prophète Malaki chapitre 4 verset 5.
ye alobaki boye liboso nkolo Yesu abanda mosala moto akobongisa nzela Eli. Mena batu nyonso bayuda baza kozela Eli, prophète Eli na kombo ya Eli. Mais tata Nzambe aye ko changer position. Ole ayela na kombo ya Eli, aye na kombo ya Jean-Baptiste. Na lobi Malaki chapitre 4 verset 5 totangaki. Luka chapitre 1 8 à 20. Luka chapitre 1 8 à 20. Mena tata Nzambe atindi angelu Gabriel epai ya Zakari. Azali na kati ya sermoni na kati ya kinlongo. Amoni neli. Donc akamwe alobi kobanga tengana zali Gabriel ona telema kalibosa tata Nzambe. Alors kosenga na yo eyoka ne pa tata Nzambe ne ko pesa réponse yano. Nzoka nde Zakari nano abali te azali kosenga pa tata Nzambe pesa ngai mwana mobali. Alors asenga mwasi na mobali banuni siku tata Nzambe tango ekokipote ko pesa réponse. Tango ange Gabriel aza koyebisa makambo nyonso wana lobe tete soki kaka boyelo changer page mosusu parce que makambo yo déjà elekaka ngai na mwasi na ngato ja lisusu na age wana te alobelie ndimela ngai ngenga mutu na tele makalibosa tata Nzambe aloba benda ni alobe ti bobanda lelo kumi baba ti makambo ekosalema alo makambo yo ayelaki ye apesaki message te okobota mwana mobali wana kobenga ye kombo Yohane. Donc akozala na nguya ya molimo ya Eli. Ezali na Luka chapitre 1 verset 20. Akozala na nguya ya molimo ya Eli. Mena tango basali ndengo wana pe Zakaria kobima kumi baba. Batu nyonso baza kokamwa. Ti makambo yiko salema mwana botami. Baza kosola na mwasi na ye mwana botami sikoyo ba famille batuni mwana kombo na ye nani mama lobete kombo na ye Yohane no na famille na biso kombo ezalite kanisa nani alobeti kaka kombo yango bon tika to pesa tata na yakoma na libaya to yeba soki ezandenge nini bapesi Zakari libaya komya lobie mwana na kombo na Jean-Baptiste alobatu nyonso bakamwi alors nguya ezwaki Zakari alobaki makambo alobaki pona mwana nakanisi tango makambo na esalemi Jean-Baptiste abotami mena batu bazalaki kondimela Jean-Baptiste te parce que même ba prophète Esaïe alobaki makambo anete na tango wana mungungu ekonganga na esobe boyebe te tango wana ekoki me baza koyoka mungungu ezali konganga na esobe kasi na kombo ya Jean-Baptiste dute ezalaki na place wana donc tata Nzambe butasala kandengo wana pona koyeba makambo na ye eyeba batu ya pamba te batu ya mukili me eyeba bana bilembo nde bayeba makambo na ye Jean-Baptiste abotamaki alors awa ndenge liwa ya Jean-Baptiste ezali tolandi yango alors azalaki na famille ya ba Elode tutangaka le grand oyo abomaki bana na Bethlehem nde tata na bango ye wana abotaka bana mine na bana mine wana Elode alekelao azalaki gouverneur na province ya Yuda tangu tata na akufaki yende mutu akitana kiye Elode Philippe II abala ye wana nde abalaki Elodia abotuli mwasi ya kulutu na ye Elode Antipa ye wana abotulaki mwasi ya kulutu na ye Elode Philippe II azalaki gouverneur na Itulaya pe Tagonite alors nde Elode Philippe I azalaki na pouvoir te toyebi te tata na ye pourquoi apesaki pouvoir te mais na Elode Antipa alulaki semeki na ye abotuli ye likambo nesalaki bato pasi mingi mais soki ndenge wana eza tomonaka ete soki peut-être okufi yaya no ya kufi wana nde makambo nesalamaka nsima mais yaya aza na bomoi osala makambo ndenge wana koyima ekoteki ebele mais Jean-Baptiste ntango amonaki ete ngai en tant que prophète oyo tata Nzambe akoloba na ngai nakoki kozunga nsima te fo kaka naloba yango nde Jean-Baptiste azwaki courage okende kokuta na Elode Antipa ndenge nini osali makambo ndenge boye omoni ke eza kopesa bien te bato mingi baza koyimayima alors azwaki kanda akangisi atie na boloko mais azalaki na makanisa kobuma ye te mpona kobangisa kaka ye ntango batie na boloko ekumaki na mokolo ya anniversaire ya mbotama bakolege bakunzi bayaki na fete
ayebisi mwana na ye parce que mama Elodia azalaki na mwana oyo babotaki na yaye ya Antipa kumbo na ye Salome. Mais na tango fete ezali tata pesi promesse na mwana koyokisa ngai soni te sala ndenge osalaka. Alors asalaki mpe ndenge wana eloko kosenga na kopesa tango asali ndenge wana sikoyo bato nyonso basepeli akei epai ya mama na tango batuni ye tata nalobi te napesa yo nini nakende kotuna mama akei kotuna mama alobi te bon ça tombe bien eloko naza na posa motu ya Jean-Baptiste parce que nemi na biso nde wana na ngai na tata na yo moye libala na biso efanda eza te motu ya Jean-Baptiste aye koyebisa Elode Antipa epesaki pasi mingi me tala ndenge asalaki ndai liboso ya bakolege bato ebele ya minene alobi kaka bokende kozwa motu ya Jean-Baptiste ndi bakena boloko bakate motu ya Jean-Baptiste batina sani baye kompesa mama Salome me mama Salome akamati motu wana meme pa ya mama na ye tango ekumi epai na mama na ya buka ni koseka lobi te bon loba lisusu yo monini nanga ake kokamata motonga oyo bamamba abongiselaka basuki ale aza kotuta na lolemo loba lisusu na misu na oyo atobolaki misu mpe adzokisaki lolemo donc vraiment likambo wana ezalaki pasi mingi. Alors nde mama Salome oyo wana akendeki okufila na France na liwa moko ya somo et puis Pilato na likambo lobaki na bayuda ete namoni likambo moko te pesa ngai maye na sukula bayuda tango makambo kendeki na Rome na loma epai ya mokonzi monene baloma bamonaki ete na mokolo oyo wana Pilato asedeki pouvoir epai ya bayuda bayaki kokanga ye bamemaki ete kuna na Loma na Italie akufilaki kuna na liwa moko ya somo. Donc tokanisi makambo esalamaka na Elode yango wana. Alors nyonso wana pona koyokisa basali tata Nzambe pasi ye tata Nzambe ye moko ayebi nini akosala pona makambo ya mabe basengi motu ya Jean-Baptiste nkolo Yesu yaki na lumière kasi balobete botika kuluna bobuma Yesu makambo nyonso wana ezali kozela biso. Alors Moïse na Eli likolo ya ngomba donc nde bamona na likolo ya ngomba moto azangaki na place wana André po bazalaki 4 Pierre na petit frère André mais André azalaki te Jacob na Yohane nde bango bazalaki na nkolo Yesu likolo ya ngomba tango nkolo sa bondeli asali ame batala nkolo sa changer mulato elungi changer akoti na akumi na molimo. Alors batala de part et d'autre nkolo Yesu Moïse na droite Eli na gauche. Alors maintenant Pierre ezalaki na mwa courage alobete nkolo moi to déplacer place oyo ezalite pour nkembo oyo vraiment banda to bote mena to moni yango te toza kotonga ba payote misato moko ya yo moko ya Moïse moko ya Eli nano sisi kolobate lipata ya monene ya kongenga ekitili bango bayoka mungungu na kati na lipata oyo bino bomoni mwana na ngai boyokela ye donc bango nyonso moindre minute donc pongia makasi. Alors nkolo sango monete alaxi bango bonzambi na ye asimbi ba Pierre wana tango alamuki bamuni mutu mususu te bobela nkolo Yesu kaka ye moko Mose zate Elia zate. Alors mission ya Moïse na Eli likolo ya ngomba ezalaki na ba point misato. Point ya leboso oyo bayelaki likolo ya ngomba nde bayaki kolendisa nkolo Yesu te nkolo Yesu ndenge boyokanaki na tata na yo na likolo nzila mususu ezali te pona kobikisa bato ifoka kababuma yo makila ne supa nde mukile bika ezali na Luka chapitre 9 verset 28 à 31 et puis Luka le chapitre 22 39 à 46. Donc nkolo sa banga ke mingi tango akende ki esika azalaki kobondela donc vraiment pona kobanga wana mutoke bimaki na nzutu na yelo kula matanga ya makila kobanga makambo na pesa lamaki na papa dengenda kontima na le 15 novembre 1952. Alors maintenant wana yami bale bayaki kutuna nkolo Yesu tango nino koya kufungula porte ya lola puisi biso tokota parce que kobanda tata Nzambe asala mokili likolo ezalaki bloqué ata mutu moko akotaki na lola te papa pe ayebisaka biso makambo wana. Mena baye kutuna ye tango nino koya kufungula porte ya lola pote biso tokota nde makambo wana soki botali na Matthieu chapitre 27 verset 45 à 53. Donc makambo wana tango nkolo Yesu wakati mutima mulile bandaki na midi tina 15h. Alors mokile ninganaki mabange pasokaki mayita basimetiere
efungwamaki bayenge bene oyo bakufaki na kimia bamonanaki na bato mingi pendant 3 jours wana epuis elamba ya temple epasukaki na ngambo mibale. Donc tango pendant 3 jours wana bamonani bato nyonso basantu alisema ya liseko ya nkolo Yesu bayingele na mboka ya bule bakote na Yerusalemu. Alors likambo ya misato ndenge papa azali koloba na biso ete mpo ete bayeba ete tata Nzambe abosanaki Moïse na Elia te mpo ete bato bayeba ete Moïse na Elia bakotaki na nkembo. Parce que na chapitre oyo ya Yuda chapitre azalaka na chapitre te verset 9 kuna totangi ete Mikaeli bawelenaki na Satan mpona nzoto ya Moïse. Satan lobi ete Moïse akokota na likolo te pa bomaki mutu, mais Mikaeli alobi ete oui Moïse abomaki mutu, mais tango akomaki na ngumba ya Sinai po ete Nzambe apesa ye mokumba responsabilité, donc asengaki bolimbisi otomeka kosala contrôle soki azongilaki susu mabe wana basali contrôle eloko moko emonani te. Mikaeli alobi ete tika Nzambe akata mokano Moïse akotaki na lola. Donc nde place on eza kolakisa ete Nzambe abosanaka mosala ya mutu te, abosanaka mosala ya mutu te. Parce que na suka ya Moïse kuna soko tangi na Deutéronome chapitre 32 48 52 tata Nzambe abengi Moïse mata na ngumba ya Nebo to na ngumba ya Abalimi na lakisa mokilelaka esika bana Israel bazali kokende. Donc makambo eza na Deutéronome chapitre 32 48 52 et puis na Deutéronome 34 5 à 6 ye moko tata Nzambe akundaki Moïse. Parce que tata Nzambe amonaki ete soki natiki nzoto ya Moïse bango moko bana ya Israel babongisa yango na kobeta mabako mingi bakobosa na ngai, parce que Moïse asali ba miracle vis-à-vis na bana Israel bakotia ngai na esika ya Moïse. Alors ye moko tata Nzambe akundaki Moïse. Papa Fumolongo alobaka na biso ete kino lelo tata Nzambe esika tiaka nzoto ya Moïse ezalika kesika wana. Donc tokanisi mama na leka mondenge touti koloba mosala tata Nzambe lukaka bilombe bato ya faiblesse te bilombe oyo bakondime te ata oyo ekoya eya kana fotokanga makanga makatona yewongako bilombe na mosala tata Nzambe ndenge komama na Jérémie chapitre 48 verset 10. Jérémie 48 verset 10 Nzambe alingaka bato ya pamba te bilembe bato ya bulembo alingaka te oyo akangami abandi mosala tata Nzambe kino suka ye wana nde azwaka lefuti. Nzambe atalaka bandele te atalaka suka kokende liboso eza kokuma te na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci Bambuta papa pasteur. Makambo minene bolobi na biso mpona kobikisa milimo na biso. Tolobi bien moto azali Nzambe, Nzambe azali moto. Ba devoir biso Nzambe apesaka fo tosalela yango. Tozalaki na batata bateyaki biso mingi balakisaki biso makambo ebele yango balobi totonga kaka Yelusalemi. Kambo eza kozala biso ya mingi. Bato akala soki balongaka te bazali prêt ya koya na Yerusalemi. Biso moko pe tokende kozwa bango pe kozwa bango na bonzoto te kasi na molimo tozala ya kobongama. Biso deja toyebi likambo ya tata Nzambe, kambo ya nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu, biso nde tokobongama. Toyebi bien soki batoni biso tata Kimbangu azali wapi, tokei na mozole tolakisi place ya azali. Mama Muyulu azali ya tokoti kuna tolakisi. Papa Kuruta azali wapi, tokoti kuna tokolakisa. Fuma Mbanza azali wapi, tokoti kuna tokolakisa. Umalongo azali wapi na bamama bango nyonso tokolakisa. Mais soki otoni likambo epai eutaki lakisa place ya nkolo Yesu ezali te. Mpona nini azwaki nyonso eyaki na Afrika
moi en Afrique sepela tozala bana botosi tomipesa tobanga tata nzambe kobanga tata nzambe eza ebandeli ya mayele po towela liboso bokonzi ya likolo lelo makambo eza na Brazzaville communion poso ezaki kozala te me tolobi topesi nzela po tomoni ke kuna mpe bandimi bakomi mingi bamipesi na mosala ya tata nzambe ebandela makambo tokokisi likambo na bango tozozela mpe Angola toza barapport ya malamu tokokisa mokano banzambe ndenge balobaki na biso me baza kotalela na Yerusalemi makambo ya malamu euta na Yerusalemi bizale ya malamu euta na Yerusalemi biso nde tovandi na Yerusalemi baoyi nyonso bakufa kala bakolukila bango epai mosusu te na Yerusalemi na bonzoto tozomona nge yango mboka moke me na molimo eza mboka monene yango tosengi mapamboli biso nde batikili biso devoir ya kotonga Yerusalemi meme ozalaka wapi mokili nyonso yo ozali kobosa na Yerusalemi te ntango ekoki 4e génération ya suka nzambe akosala likambo abanda asalela mokili nano emonana te biso moko tozala pre na oyo nyonso bazwa koloba na biso koteya na biso tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Commencez. Et moi, il est